Hein? C'est-à-dire azalaka diabétique. Je suis le premier. VH. Oui. Au moins il est diabétique. Vous avez les cambo, vous avez confirmé balabala zotala yo zoyoka yo. Soki 50 va koboya 50 va kondima. Donc c'est Azaki bongo. Azaki diabétique, il a peine diabétique. On parlait avec lui tant que un concert. Hein? Monde ya kisi. Vraiment la musique. Monde ya kisi ya kosakana te. Voyons toujours le bas. Na lobi pe na lobaka yango. Musique ya monde ya kisi. Monde ya kisi. Ba rolia pe na musique. Ozo mona ba leader wana, ba leka ba musicien belé, ba leka ba belé, ba leka ba petit belé, mais toye bakate. Au moins kaka danseuse akati moto. Danseuse pe auto na famille mobola, mutakolanda makambo na ye, azate boke bokundi. Nzoka leader na ya leki. Na ba mayo bazongi si seguin. Ceux qui ont ma diabétique, mais ba bomi hôpital. Pourquoi beaucoup de babouke misère, ouais, ezali JB, mais il était diabétique. Donc c'est bien de tout à fait bongo, ceux qui ezalaki pota putain ka lokolo. Pota peta parce que ngai belati. Pas diabétique. Pas diabétique. Ngana JB toujours là. Abanga kakisi na niveau 0. Nani? JB Mpiana. Abanga kisi na niveau 0. Elle a dansé ce moment, afana na du bala. Nyavanda kana poto en plein Paris, ça fait 46 ans na poto. Surtout côté janvier na kosi 47 ans. Bakutanga na poto. Ngaza mwana wa koli na poto. Yebisa ngai danseuse moko yo yebi ayaka na poto. Étoile pesa avanda libala. Donc leader babebisaka bango. Babebisa bango bazashe le côté. Ya chose wa kiser ba leader. Nazo na melimai. Ah? Na melimai te na lobi na yo ke. Monde eza monde ya satanique. Monde satanique. Oui, David, au moins artiste musicien fréquenté 6 mois, au moins maman te marché le souté. Volobi? 6 mois au fréquenté musicien pur yo. Kotambola ka bomela bobo. Le leader amo. Ata liberté. 6 mois komona ke makamno to Ozaki boy kokende flèche comme ko reculer. Le jour tu vas comprendre. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, vérité. Bata Kinshasa. Bata Kin ba petit Kin boutique. Basa fa Kinshasa ne ba lobela mama bilamba. Boutique ne sana Kin petit na lobela nga ana Luanda boutique za wa. Yebisa la boutique oyo peza ke mundele auti poto monsieur Jama moto yemo personne abina yo sa boutique wana na Kin eza wapi. Et puis moi na poto ni akolia pinga pinga na yebo ende na lati boye na ye kote ke la sa père ya Kinshasa. Ceux qui vont traiter bino boza batule mususu bo BBC ba jeune to bo influencer batu na elamba mais na éducation te mona ke loko na ndenge ni j'espère que so yokango ba vana balekana ba via chana balekana apare elamba ba via basomba te ba via batonga te ba traitaka bino comme si bo BBC moi génération acha mon voto yoka ke loko na ndenge ni. Mais ça moi c'est jeune. Mais ça moi est-ce que vous benga pour la première fois. Tu veux faire benga yende. Si vous faites moi si vous faites benga yende. Yaka na la kisayo na bato ya poto ba mona ke na saka na maleka bo chéri. Tu le nega zo ya. Ah bon? À la caméra. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce même moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Nabino, Bolingagaming, et donc on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sakabino, Nabet, la Rabino, Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Donc, ce qui a côté, il faut dans le bas, et ce qui a bini aussi, il faut dans le bas pour David Wembe, n'a vraiment na zalaka na Angola donc mutu nyonso aza
la bienvenue ou le bienvenu na ma solo ya balabala. Donc na plateau balabala lelo toza bongo na VH Movoto. Et avec VH Movoto, on va essayer de parler à long et à large. VH Movoto, Bono TV. Bono et David et Ouembe. Avec ton émission Masolo ya balabala. Kala Kala makasi. 4 ans tokutanate. Oui. Suka na sala ke monsieur Zaki yo kaka. Oui. Na sala on lelo. On na poko na jouer avion na ki. Pas niveau. Na l'émission na poto l'air na combien. Oui. Yo za nene émission. Oui les gars na na Tongo. Yango pe na jouer vol na 22h na yawa yango ezo le kana Luanda. Soyez les bienvenus na kati ya Luanda, majo mavej. Merci. Oyaka trop Luanda. J'ai la famille hein. Oui. Nazana madame Yoana na bana awa. Hein? Madame nanga Yoana bana pe bazali. Je veux toke no malembe. Toke no malembe. Dossier n'est un peu moins sensible s'il vous plaît. Hein? Bato balabala balobaka moto oyebi nde bato batonga ko yo yebi. Na dossier wana bombango na. Bombango na yebi nde nini? Tokosola ngo. Non Luanda ezali pays d'adoption nanga. Oui. C'est un pays d'adoption. Il faut n'habiter à Tobelé solo. Quand on a yaka Luanda, na 91 91 pour na bato apoto. Oui. Toyaka na papa Wemba. Yé mutamemanga Luanda. Na 91 na sepela na mboka ngo na tikala pe libela. Eza lokola pays d'adoption na ngai. Nalinga yango kutu koleka na Congo Kinshasa. VH Movoto na âge na yo to génération na yo ya bato oyo monaka na Luanda awa. Il y a-t-il la différence na ndenge yo zaka na poto na ba oyo bato oyo kutaka na Luanda, ba vie ya Luanda na lo bata bongo, ba vie ya Luanda na ba vie ya poto. Différence c'est ça selon VH Movoto. Bon, différence ezali kaka parce que poto ezali ka poto hein. Moto azala na poto ana ba manière moko boye ape na facilité ya langage aza pe na politesse envers bato aoyeba ke aza mokolo po aza leki il faut na bandenge na osolola na ye yango ka jibe alobaki respectons les gars qui ont vécu. Moto so aza mokolo neti biso na okoli pe awa na Luanda na passé temps mingi surtout mardi donc nga na yeba nganda Monique ezaki de l'autre côté babenga nini na Kasenda. Oui. Bakamaki na elenge ye papa ya Tudilo na papa ya Tudilo nayebaki bango soko oyoki banzembo aviva kala VH Movoto tokutana epai ya ngande elenge ye epai ya vie caps toboki banzembo aviva kala babwakanga ndenge wana nde vraiment différence eza bato ya poto bayebi korespecte bato awa moto soki abaye nani agene na komanke au respect eloko namoni mwa différence yango wana bato Luanda so bameli agene akomanke au respect. Voilà. On a différence à ce moment. Mais na kovanda ya bato so babi kovanda ya bato. Oui. Neti même restaurant Manzombi. C'est le Manzombi, ouais. Trop respect, très poli na bato. Ozwi lokola Luyalu. Donc ozwi lokola Luyalu. Très poli, très gentil na bato. Ozwi ndeko na ngai oyo nani oyo atekaka wana kone nani ya mwa costo boye ya nani yapi très respect très poli alingaka mpe bato mingi bato abia bazangaka te baza mo ebele wana balifungula voilà bayebi koyamba bato gentiment. Parce que je ne vais pas parler de tout Luanda. Milieu nanga ezali awa na koleli nde awa. Donc mutu so nga monanga wana na batonga na yebi ke bazaka bien na bayebovana na bato bango wana.
achamo voto to keneno na ngambo musique achamo voto ozalaka très proche na ba musicien et la minute oyo Seguin Mignoma Nata paix à son âme azasu na bomoi te selo achamo voto oyokaki lisolo yango esalaki yo ndenge nini mpo yo ozwi mwa te ebele na bamisien ya BCBG. Merci beaucoup. Nayebaki Seguin Mignon azalaki doublure ya Titina ntango wengi ezalaki moko. Nayebaki mwana moke mais azalaki na soutien ya frère na ye azalaki mpe chanteur wana Alain Mpela. Alain Mpela, oui. Je crois Alain Mpela moto amema ye na wengi. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Donc nayebaki mwana moke ti ntango toyei kokabwana ngai na se sacrifiaki e nandimi kolanda JB. Vous comprenez? Ok, ça JB esama na kini te esama na poto avec l'appui de Achamo Voto. Vous comprenez? Oui, oui. Tovandaki nane na ba Seguin na bato nyonso tu na poto c'était bien. Ti bazongi mpe kini orchestre mpe ekoli na badi mpe koya mais Seguin akoli nazomona ndenge azokola ti ndenge ako mokolo boye nazokomona ye peti na biso mais Nzambe azwa molimo na ye que la terre lui soit fertile surtout eza Nzambe moto apermettre quoi. Ah ouais. Merci. Batémoignage nini tokozwa mpona Seguin selon yo ndenge oyo bandaki komona ye façon d'être na ye ndenge Achamo Voto ande komona Seguin? Non, Seguin naamona ye petit moko très poli azalaki respect na président na JB malgré likukuma na ye ebele wana azalaki na likukuma makasi mais le lourd de responsabilité JB apesaki ye ya président ya orchestre pendant des années et des années et puis assumaki yango bien. Tout ce que je peux dire c'est ça namonaka ye so bato babanda conseil nga nauti poto vie na ngai le plus grand sapeur de l'histoire de la sape aza toujours na nsima na ngai yo oza na voiture na bi te voiture eza mebii na mai te vie naka etika yo oza buta boulevard te aya tinga na pale na ville na Gombe. Donc souvenir naza nango yango wana ça fait 10 ans nakende susu Kinshasa te, oui. nayaka na kaka Lwanda. Non namona bango kaka nde babetaka azobeta na nsima nayokaki mpasi ye ntango surtout naoki asali accident nayokaki na Paris ti na ye awa nakesaki akobika bon nde bamemaki ye na Inde bango ya makasi na makambo etali mikuwa mais je crois tomona nano te ke moto abomi peti wana nako JB alekisi bato misato ye auti kokufa Molex mulala danseur wana akufi mosusu soki musicien mosusu mpo akufaki. Ce sont des choses qui arrivent. Omoni moi qui te parle ici nazalaki bacamarade mpenza oyo ngai nalingaka bango na motema moko oyo nalingaki tokende nango mpenza na vieillesse tokomotambola na banzete mere akomolatisanga couche nalingi me bamasana tu po bakende ozolanda ngai natikala eza vie ya moto eza destiné yabile wembe oyebi combien de bapeti mosusu akufa na ye kaka asalika inane ya mokili akufi tomonaka te ke bandoki bana kati Seguin aza diabétique eloko motu moko atomboli yango aza te Seguin azalaka diabétique je suis le premier nayebisi yo yango oui omoni diabétique bozoyoba likambo oyo bozoka confirme yango balabala ezotala yo ezoyoka yo soki 50 bakoboya 50 bakondima. Donc Seguin nde azalaki bongo azalaki diabétique nga mpe na diabétique on parlait avec lui ntango mosala un concert tosola masolo ya diabète
Vous comprenez? Oui. Parce que tous les diabétiques du monde sont à côté de Bazakelo, moko. Ya koyebisa yo ndenga santana nzoto na ye, yo po koyebisa ye, yo melaki sini. Toza biso to na comprimé kaka moko to melaka. Oui, oui. Na batonga tozwaka wana na libumu, so tozwa Na lokolo, oui, oui. Madame nanga aza wana, soki na meki kozwaka pota pota ebelaka te. Olandi nga? Place bakendeki na ye. Pourquoi topesa no minganga torte? Biso ya Congolais tomonaka kaka ndoki. O ndoki. Mais bamétier basala bamama na bafaute. Moto aza diabétique. Na niveau ye azalaki wana. Il faut pas venir ba spécialiste ou ba diabétologue. D'abord bango ba ko s'occuper na ye. Est-ce que ve façon zolobela na ebite babenga ngo nini ba fiche wana ya ba malade wana tango bayambaki Seguin na computer na ordinateur ezalaki banosaki ke Seguin aza diabétique na niveau ya médecin ya Kinshasa akomaki ke Seguin aza diabétique. C'est ça aussi le problème. Ozomona? Oui, oui. Congolais tellement mayele na biso eza moke ekoza pe excusez-moi Madilu. Oui, pourquoi akufa? Imagine diabétique. Non, aza diabétique. A piqué crise, bakene à l'hôpital sans kotuna. Famille epelo bake Madilu aza diabétique balobate ale bazoni sa mai noti nga ale moi stanga ko nga bazoni sa mai. Soko zoni singa mai to koma kana na kei. Kotolo ba makambo ndenge mokili ezali. Oui. Obi ke mutu moko a raisonné te que Seguin azaki diabétique. Na bama yo bazongisi Seguin. Soki eza mai ya badiabétique te mais bato babomi hôpital. Pourquoi bakoluka babuke misère ouais ezali JB ezali mais il était diabétique. Nga na alaka wana sufaka na mukongo na ngai fo baopere ngai mais na hésitaka mpo médecin ayebisangaki potana mpe ekobela te. Est-ce que oyeba te ke diabétique po te ebelaka te? Donc Seguin nde batutaki ye bongo soki ezalaki pota bampute ye ka lokolo pota mpe to mosu elinga ebela te aza diabétique. aza diabétique. Yaya ngai vieno nazali awa nana badefauts oyo nakomiso te ya bapota mike mike ya diabete mais ti lelo ebelaka te. Congolais nyonso oyo azolanda émission na yo émission eza capitale mpe eloko na bimisi ya tout le monde bakokommente yango. Omoi pourquoi nayebisa bino ke naza premier analyste congolais ntina poto je suis l'homme le plus sollicité naliaka mpe bien mpona nalobaka bien oyebi bino nyonso bokei na moni kaka te jibe aleki ye. Est ce que boyebi te ke Seguin azalaki diabétique? VHA et contraire il y a Seguin azala diabétique mais eza aussi mpe normal soupçon mpe bima na monde wana ya musique ke eza na liwa Seguin eza na main noire moko na kati tokoki imagine mpe ou soit tokoki koraisonne mpe na ka wana mosusu. Merci pour la question na yo eza question très pertinente. Nazo répondre yo monde ya musique soki na wangani na ngai tambola na musicien. Oui. Depuis Papa Wemba badona mobeti banini natambola na bango monde na monde ya kisi monde ya kisi vraiment na musique monde ya kisi ya kosakana te voyez tozoloba nalobi mpe nalobaka yango musique ya monde ya kisi babakolia mpe na musique ozomona balider wana baleka bamusicien ebele baleka bato ebele baleka bapeti bashege ebele mais toyebaka te omona kaka danseuse akati moto danseuse mpe auta na famille ya mobola moto akolanda makambo na ye aza te boke bokundi ye nzoka lider na ye aleki ye ozo comprendre. Lokwa bino boza miso mibale bomona te mais biso miso 4 tomona ke Kingandi aleki ye omona ete peti oyo
comment on a une danseuse à papa Wemba de danseuse phare wa kufaki nani comment on a ça boy denga Maggie Oui. Maggie auta poto ti makolongulu na kati avion akota avion ti makolongulu aki papa Wemba bisoko okatelinga ka suki ya musicien wana na biki mais beaucoup asa monaka yango te mona zo mambo solo mais bakozwa suki ya David ndenge nini yo kolingana ya na kato suki ka ndenge wana que artiste wana alekaka mwana mpe loko azalaki na kati ya mambo ya musique ayebaki mpe mwa mingi ka mosusu basaka mwa cérémonie na artiste musicien wana olandikaki na kati ya bacérémonie na ye amonaka mpe makambo j'avais une copine naobetelo lisolo une copine nauta na ye poto amona na okishasa te abotama na London naboyi kotanga komona mpo baparent na bazotala oyo émission otala na partout toye na mwana wana bu ayebisiko te nazwa nake pale na papa biso atonga ndako na limite nake na vanda ka bana biso so asi akoli bakoma bitambola tambola ndenge wana tokoma na biso bakota na jeep naki tso na limite comme ça ngai nake na nga gombe toye na mwana wana ti na limite tokoma pale inachevé mulili ya modele wana me yo kolala wapi papa no asisi na ndako te yo solai nini otele ngani biseka papa nakei Kishasa na oleka na ndako nao père mpe mona yebisa mwana verité teke kuna mpo azokende eza inachevé me lokwa monaki jeune fille asa akoli boye na ndenge na ye akobeta babale kuna mais epa na nga ye une chambre ville na ville na Gombe kuta eleki awa tokeya kovanda toke petit chambre clim ezofula ka neti yayo ezofula boye okomprendre tokoma na petit akoti valise na lakise salle de bain ma moto ezali ma mututu tovandi na quelques jours petit wana ayaki na boule na ye abima na musicien moko oyemba luku afali wana otanga nkombo na ye tocomprendre to petit wana bale akikutana lewa petit wana obeta wapi epai ya nsona azalaki chanteur kuna deux jours mwana azoya pale te troisième jour mwana ayi kozonga pale akoti akoti na chambre avali beti tonton cha viens dans ma chambre nakota nakoti mwana asala ata pyjama na ye ba 15 heures abi monde ya musique ezalaka nde boye ngabi omoni nini abi nalalaki na artiste émission na jo na ngai me na butu ayebisaka likambo moko oyo ekosalama na butu tala na miso me koloba te namoni mobali na ngai nguma emeli ye après esandi ye yango wana tomonaka chanteur wana azalaka pembe koleka michel tuna bogare me nayebi makambo na bango te je crois que komi oyebi michel nazolobela mais petit wana na comprendre aye mpe na succès te Dieu me voit parler batela biso lokotanga na olingana nango te bon loba kaka totali komba mutu te mais mwana mwasi wana ayaka mpe na makambo na ye ya bien mission wana amela ye tous les plats oyo ayaki mpo acha ye mwa baparfum petit wana akata na atikala na kini mwana poto ape na passeport british passeport mais billet retour lokola ye ayaki durée na ye ezalaki 1 mois moi nso yaka po billet yango ezalaki 1 mois soko owumela 2 mois ok oprolonge billet petit lara oprolonge billet eza te nga mpe depo abeti lisolo wana na se neti nasemifie na ye okomprendre nayebisi kaka badomestique soya na mia botie ya dami me ngai na ye contact te toyebi makambo nini artiste wana alati asali ete voilà eloko nazosoki monde wana eza monde moko très compliqué omona combien de danseuses omona babina après kobina vi na bango ebeba
o tu bakene na poto yebi so ko na bala ananda ko libala tangilanga moko o tu babina kana orchestre belé o babina ka bango tu bana poto tangilanga moko o yavana nanda ko libala a danseuse moté afana ndoka libala nyavanda kana poto en plein Paris ça fait 46 ans na poto soto koti janvier na ko 47 ans bakutanga na poto ngaza mwana wa koli na poto yebisa ngai danseuse moko oyo yebi ayaka na poto étoile epesa avanda libala donc leader babebisaka bango babebisa bango baza so eloko te bazoza koakise balider nameli mai nameli mai te nalobi na yo ke monde oyo eza monde ya satanique monde ya satanique oui VH David omoni artiste musicien fréquenté 6 mois omoni makambo te marché lisu te Volobi 6 mois ofréquenté musicien pur yo otambolaka bomela bobi ye leader amo ata leader te 6 mois komona ke makambo notoa ozaki boye kokende flèche ekomi korekile le jour tu vas comprendre c'est trop tard mais na makambo oyo ya JB je suis le seul le vrai nakopesa témoignage nga na JB tozolala abangaka kisi na niveau 0 nani JB mpiana abangaka kisi na niveau 0 moto amela ligorodo nde toyoka yaya eza masolo David omoni nga naaki libumu plateau na ye nakoti awa mikolo oyo omoni na kongo ya libumu parce que j'ai une femme à la maison elle prépare pour moi je me repose beaucoup ozo comprendre et puis nakomi kolia un peu tard na Paris naliaka suka 18h soki tokomi 20h naomela tasa te nalali mais wa mère azopesa mutu ke na 20h ozomona mbala moko mpona mitokolo ngai ebalola mutu te wana eza mosu osisa te ocomprendre mais soki tanga ngai na Paris na bitambola tambola na ngai nazondi webu mwa damage alai nali yango vite fait nake nasali na bouillard nazwi petit te na ngai esili na mati mbeto écran yango wana otala ti ntango olamuka na ntongo naoka so apeti mais pas mère so na dami tuna nalamuka lere ni 11h ozo comprendre ntango olamukaka boye o papa déjà déjeuner eza fin prêt na mati mbeto mais ntango mosusu na Paris naza ntango mosusu nalamuki bafone bali David ndeni vie mais faut tobeta émission pardon nga na besoin mpo yo mpenza tala kaka on avait une émission avec tous les chroniqueurs. Ah ouais. Si connais ya bani koboya ba pecho ba uta kini wana. Loko ndoi na yo wana. Fait bomba. Ye na ko na boya yepe na mère pe on dirait la bo pe sala mo mère zo saka muto na lingite ko sare émission ta bi oyebi ndeni ke nga na boya ye. Abi na lobika bilobalo mais effectivement aza vraiment bien te na makambo wana. Makambo besoin un peu moins trop profond mais na boyanga kaka to kotango pena te na balabala lem su to koluka jour mususu malgré ozozonga déjà mais ozaka na poto acha mo voto ozaka na poto eza na Paris ozaka na Paris balabala ezotala acha mo voto miseni azongisa miziki na poto o miziki bando beta te na poto ouais na comment ensemble tozo mitema mabeti oui combattant batemeyaka musique bambula ebele oui si je me trompe pas 15 ans mais grâce à Fali je dis bien grâce à Fali aloba nani akobeta nani combattant totala place yo kobeta oyebi ke Paris 12e epela moto epai salo wana komona nini Bercy oui epela moto bakanga bato bakanga kutu na wayambo oyebi wayambo to oui bokechu oui
bakanga bato ebele et après baye kotika bango mais fallait abeta. Vous comprenez? Donc moto afungola porte ke bandula ezonga eza fali. C'est fali. Fali mtazongisa musique na poto. Oui, oui, oui. Selon Achamo vote. Selon moi. C'est moi à Paris. Grand de Paris. Oui. Batou nangai pourquoi na lobi bongo parce que ezala ki bongo. J'étais à Paris. Oui. Tango ye afungoli masolo. Vous comprenez? Entre ta contradiction et côté entre les combattants, ceux qui bazaki 200, 100 bandemi, ba concert raison. 100, les combattants farouches, ba boya kati lelo. Mais, et là, vous voyez tout sanaka, France, Europe, et ça va tout le monde douter. Vous comprenez? Oui. Même nga mutu na wumela wana. Batu na nga mukanta comme je na binaga dit non, oh monsieur, s'il vous plaît, barguez mon âge. Oh identité na laxi bango pe na leki. Mukolo mutu mwinda ko comprendre que mboka ni ya biso c'est tout ça ba paya kuna. Tant au président de la République a payé ordonnance que musique ezongi yo ko boya pourquoi? Yo nani? Mundela ko ba bon acha bon bota bana combien ouais bana bota bana 10 sawa 5 bana loanga ah bon bana mswala kuna zonga okedo vana bana kuna osani oboya ndeni bomona ki imam abota mana Paris né grandi na Paris tanga chiki mais tanga akomika contre ba français bazongi sa Algérie na Algérie ebi butute oya bota mana poto oui. Français na ye ya bana poto mais bazongi sa na Algérie il est on a zongi te azaka kuna donc eloko etikali na bino bando na so chroniqueur bo raisonner bana mboka mboka poto eza mboka mopaya eza pa na biso te ngala kende poto mwana moke na tanga pe kuna na pe na ba camarade na nga pe ba banquier mundele mais nga na koma na niveau te mais so nazaki mundele nde na banquier po na tanga kuna olandinga nde na sana bino ba émission te jamais omoni Kenny Seba né grandi na France mais ntango ya akomi kosala mbani oyo bayebisi ya kozongisa passeport France azongi siko banigéria bapesi ye passeport diplomatique ya Nigeria ayaki akoti akomi na Paris bakangaki okaki yango te bakangaki oza na droit okota wati mais congolais eloko etikali na congolais kogangaganga mboka wana mboka bapaya mboka ya mindele mboka mwana Maria eza mboka na biso te bino mpe il faut boyebisaka baleki na biso peut-être oyo baye lelo bacollègue na bino bachroniqueur bayebaka teke mboka bakangaka bayebaka teke mboka bakoki kozongisa yo pour un an ou un oui bazongisi yo bana somo ya mundele lokola biso bato tokoli na bango te toyebi bango mundele alingaka mutu mwindu te david soki omanga na ye pana sans intérêt mais mundele fo aye pana wi fo intérêt na ye ezala omoni président États-Unis à un mois pa longwa aye aye koloba mbo alobi to parce que intérêt na ezala oui. retraite na ye mobimba libota na ye mobimba mbongo alobi to 20% nango baversaka mpo na ye président ya liboso Clinton omoni guerre oyo tobundaka kuna na barwandais na este wewe ye moto aza responsable mpo retraite na ye eza kuna omoni président Obama Kenya retraite na ye mbongo ya Kenya ya ye batiaka na bakonte na ye c'est-à-dire bango mundele ayaki pa mutu gratuitement te fa intérêt na ezala bref ndenge na apesi yo explication meka kocomprendre mpe koteyaka bandeko na biso oyo bayekala te ewana eza mboka mindele
koganga David bato baganga na tembe bamona poto neti bango kobunda na Saint-Denis okapo bastudio chaka na Saint-Denis wawa okuta bazobunda na se banini biso wana poto akala makambo wana toyebi te bango biso kilelo yana bato basalaka kilelo wana so biso te bango bakuta ndako ya poa te bango baye bakuti neti nga na ye lelo nakuti awa donc kitoko ngai nasalaki émission enfin makambo ezalaka te awa na vie na bino nani Ulindeke ezalaki na ndenge nakuti yango lelo te ozomona mais ya bato oyo basalaka mpo ke bino boya kokuta eloko ekomi bien boye ngai nasala émission awa na Ulindeke ezalaki boye te ezalaki mpenza ke bakiti ya kekele na chaleur lelo naye kozonga naye kosala émission crime ezobeta ngai nazoka elengi koposana tika émission te mais na ntango nako naotoka tokata lere nono etika de question tokata lere omoi lelo naza na yo à l'aise c'est-à-dire bapeti wana David ebiso ke tambula malembe mokili ya bato tambula malembe mokili ya bato maloba ya Asha Movoto koko ya Londres ve Asha Movoto bata balabala balobi Asha Movoto azokola te toujours chic toujours élégant secret ya Asha Movoto eza nini? Merci. Toko bali mwasi ya jeune fille makila na ye wana ezoyepa na yo mpo soki majene lokwa ye balobi makila ya mwasi na yo ya jeune bozosengisa bino mbale so tosangisi makila ya kimobange na makila mwana mobwa mpe edominaka omonaka te baprésident na mikolo bamela ya makila ya bana mike po basala nini barajeunir et moi j'ai une femme jeune à la maison makila na edominaka makila na ngai mais bato balabala eza kisongisongi te oyo eza totretaka makambo olobamaka na balabala na balabala comme si batretaka yo ozalaka na mwasi te mais souvent oyo ozobetaka lisolo ya mwasi bato balabala moto batretaka yo bongo. Oui, David Wembe, le meilleur journaliste à Luanda, totikalaka na yo wana bilobela mwanza nayebi moto alobaka phrase wana te mais napesi mbote place azali moto aloba bilobela mwanza bilobela mwanza papa naa na bana ebele na poto te mama na bango akufaka ça fait 18 ans azali na mwasi mpena na ndako naye kobala jeune fille mosusu lagi Movoto linyoko atembe apesi ngai susu bana mosusu apres na bandi kobalaka ba jeune fille bango bazobotelanga ka bana nasangisa na bango makila yango omoni mbula nyonso natikaka yo nazokoka kaka elongi wana yo oyebaki echangeaka te naza na mwasi ya jeune naza na mwasi est-ce que okobenga ye pour la première fois tolimi fo benga ye nde soki ozala mwasi yo nde fo benga ye yaka nalakisa yo na bato ya poto bamona ke nazalaka na maleka boye sheri ndenge azoya ah bon à la caméra mon ami personnel Lieve Mazeku omoni maman c'est la mère de mes enfants alors nazosenga na nzambe asunga ngai makambo oyo tozosala etosa nasengi mpe na bino bana poto bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville botia ngai na mabondeli de façon ke nzambe apesa madame na nga visa toya na biso na poto ntango boyoka na bwakaka Blandine Bomolo Babou. La voilà, elle est là. C'est la mère de mes enfants. Maman Blandine. Bonne nuit. Bonne nuit. Osa bien, maman.
kitoko. Pembeni ya papa. Ye Emo na batutu bazolanda yo po papa lobi secret eza yo. Napesi bana poto nyonso mbote. Nayebi ke ebele bando ndima te ke Acha aza na mwasi. Nga mo mpe na ndo seka so nayoki na yoka eske moto akokosa mpenza ke aza na mwasi eza na sentiment. Nga moko ye yo ayepa mwasi na ye mama bana na ye toza naye na Lwanda awa kala mingi te azozonga ne nga moyo Blandi Bomolo babo boyokaka oyo abwakaka ere nyonso na bémission nga moyo ya personne. Merci maman to penda ta mingi te be Acha movoto to sisa na biso pe maman ko na problème te to sisa na biso question suka kaka Acha movoto soki bazo traiter bino boza batule mususu bo bebisi ba jeune to bo influencer batu na elamba mais na éducation te mona keloko wana ndenge nini j'espère que so yokango bavi wana balekana bavi Acha na balekana apart elamba bavi basomba te bavi batonga te batretaka bino comme si bo bebisi mwa génération Acha movoto yokaka keloko wana ndenge nini ngai nasekaka il y a des choses oyo kosilika na oyo kosilika te. Oui. Nga ntango na ye poto na ye mwana moke ntango na poto ezalaki na baréalité na yango tozwaka mbongo facilement tosomba bandako ntango wana ezalaki makambo ya baréseau sociaux ezalaki te. Nga nasali nkombo na nga David na ntango ya réseau sociaux te. Amoni madame na ngai la mère de mes enfants nga ngai na ye toza ngambu ozokomprendre nga na Kanriche ye na Alemba na Lukwila mais azalaki nano soki abotami te nkombo Acha movoto ezalaki deja te abotami nkombo ya Acha ezalaki te akomi kosokola mwa mabele bandi kobima ye nkombo ya Acha ezalaki ozolanda mais ayebaki ke soki aosolola na bana Kanriche non Acha movoto wi aza vie na biso ya quartier makende poto kala nakobebisa ye nde nini omaki bato bamoto ya mabe David mpo ngai na ye tomonana te tokutana te nazalaki mpe artiste musicien te mpo nayaka boye na boye ke naleki na télévision na ntango na biso ezalaki télé mais sans baréseaux sociaux me bakomi biso na ndeni même papa oyo bakomi biso na ndeni mpo papa oyo alobi na eka na télévision yo moko olandi makambo ya bilamba mpo mosu eza na makila papa oyo bazalaki na Zaïko non il y avait combien de chanteurs na ndeni papa oyo akendi makambo ya bilamba seki ezalaki na makila na ye okomprendre Acha akutani na papa wemba na bomwana papa wemba atali petio na mwana alekaka awa petio avana na India me alata kitoko bon ntango osala viva na ye na bamasala bazala bapionnier ya viva la musique c'est papa wemba qui m'a choisi d'être pionnier de viva la musique mais ntango nakomi na poto papa wemba aloba na ngai te ke Acha sombaka bilamba omoi mwasi tanga ndenge aza chemise oza Armani ngai nde nasombeli ye mpe na bando okotie na luka forme okomprendre ndenge amona alati awa omoni mpenza ke nalati yoji ya mamoto na pantalon sapato oyo mpe moto aso ayebi te mais eza ya nkombo ya makasi komoninga babage banini makambo ya bien bamontre ya chere banini basinga ba Hermès eza ngai bato mosusu bakoka yango te mosusu basala ye po atindaka mbongo batongelaka ye bandako awa nakosi cope na ye yango wana mais mpo nini bato balandi te moto wana azosomba bandako aosala immobilier balandaka ete balandaka basapere ndeni seke alingi yango mpo na quartier ya Koli amoni mpe bato bakotonga baimmeuble mpo ni babi te ngai mpe fo natonga immeuble mais yabi ngai fo nazala lokola via Acha movoto ngai fo nazala lokola papa wemba yaya eza biso te eza ye nde alingi azala mwasi nanga donc Acha movoto
abebisa na ye batute rien o fani be ko ma saper ezana ngo volonté na yo soki pe okomi saper ozana poso somba ndaku somba ozana poso somba pe lamba obandi na yo otika na bilamba po mosusu omoni kotonga ndako eza eloko te David, je te le jure. Omoni so na kezo costume ya yoji mobimba boye ekende ba 3000 na ndambo landanga mabele mais so obina so ya mabele ya mabele esombami mabele lobi nake kosomba aosu linete oyo linete oyo ya 1500 euros babrique ebele beaucoup de ciment beta brique combien de briques eza wa écoute nalati ya mpe ya mamoto mine de rien eza 900 euros combien de briques eza wana eza nango biso te mosu akoreve bilamba mais akomi na poto akoki yango te omoi nde tomoso alobi ya mambo ya bilamba bapeti ya kini eza bilamba tombola oyebi vérité bato ya kinshasa bato ya kini bapeti ya kini butiki basaper ya kinshasa nde balobela bamba bilamba butiki eza na kini peti nanga alobelanga awa na lwanda butiki eza wana yebisanga butiki oyo mpenza ke mundele auti poto monsieur ju ya mamoto ye mo personne abi na ye osa butiki awa na kini eza wapi epuis mwana poto nini akolia mpenza mpe ndenge na ye boye nde nalati boye na ye kotekela saper ya kinshasa bilamba yango esuka ata mosusu 100 euros nga bilamba nalati boye mobimba ata mosusu ke ba 10 000 yebisanga na kotekela ye pourquoi nazangi moya kozonga poto kotekela peti akini bilamba wana mpo nazangini bao bayaka ayoki ka masolo titititi lobi na ntongo ake kosoba bilamba na ye na tombola moni nga nalati yoji ya mamoto mais tala yango soki eza na griffe oyo azoloba nga to nalobi boye omoni mpezaki griffe bakomi yoji ya mamoto ya lokuta te mwasi na ngai soki alongoli chemise oyo ozoma mpe bon bakomi armani ozomona nde armani ye soki akolakisa bino te ke elamba oyo eza kombo boye ye azoloba kaka na maloba me na komonisa boye ozo comprendre c'est-à-dire biso tobebisa motu ata moko te mpo ngai nakoki kotinda jamais David ndenge oza wana oya poto ngai nakopesa ide kuta mpe David omoi ndenge okomi poto lukaka yo ocomprendre ata oza na mokanda te masana o wana ana doki todefa doki epa na ye noko yo ozobuloni na yo te te na mwa repos na nzoto ekomi pasipasi pesa David mokanda David kayo okende osala eza na 2800 po te efuta bien pesaka noko 1200 yo otikaka na 1600 omoi baje tokóma nango na poto yango wana so tozali moto ya mabe bato akotonda ya poto boye te na biso totondisi te David lelo soki oye oyepa na ngai na obwakisa yo nayebi eloko nini na koloba mpo nyonso adoki mpo tozalaki bien ngai na yo na awa ocomprendre nakoyeba peke non David c'est mon jeune frère lokola ngai nazwaka baproblème na sei mona kitakini peti moto akimisanga kote ntango atikali na nsima bareve ke ye moto akimisanga batie na kati bo totiaki balara akimi yango wana mpe nabengisi ye po baboma ye te oyike bamwana doki yo koloba kaka o ngai nalobaki non vie yaka vie na batapage banini akomi kobima na nzela colonel moko colonel alinga barevie biso ngai nakimisi ye loko okimisi ya na yo ifo yo mpo okende kapi na wumeli na kapi ata 7 ans baviolanga kutu na kati ya balubaka mbala moko donc mpe ndako babiso kata baviolaki wa mundele alinga okalika mwana te 15 jours après oza na mokanda mpenza bososo pembe net David bamweka David nani na poto bayelwa ateki nini azaki na pli ya bavie na ye azaki doki na ye mwakangi asalaki akanga mwa 10 000 na ye abeta tu versa movoto emona batutu balandi yo na baremerciement ekosala bien oui
bandi kwa bolingo pone mabanga ngamu na bana mabanga ngaye na pesa ba musicien do babwaka bato ba inebe bato banda ku banini ba gagner ba disque d'or te l'art balia kiza mabanga na matolo ngana bisa mabanga petit na ngai tata Adolphe bisa matolo yango ndio tambisa mokili bon fona bwaka bato ndenge na misana na na tambola nango. Aujourd'hui, je commence par les boss, Jidoka Luyalu. Jidoka Luyalu. Bambote Ebele. Nabosani te, il y a Laurent Sokoko. Nakacha Luanda. Il y a Laurent Sokoko. Petit nom David Yoyo. Il faut aller à Capé. À côté de Masola Balabala, ça va bien. Ça va bien, il faut y aller à Capé. Masola Balabala. Nabosani te. Papi Matalatala, le boss, le grand diamantaire d'Angola. Papi Matalatala. Papi Matalatala, Tolia Katasimana, Dakosta, Tolia Katasimana, Asa Mokote, Yaya. Ata mo enveloppe moko beba, Deni Yaya Kanisingai. Prodigis Mukulu, Oyoki Maramutolobi pona ya Papi Matalatala. Dégis Mukulu, Kota Bena Likambo, Kota Likambo, Yoga Lega Vie, Dégis Mukulu, Kota Bena Likambo. Ok. Nabosanité, Alex Fumusi, le patron. Pour le hôtel Ashram. Ashram. Malgré Tokutanité, mais Basalam Yangoy. Sele Manzombi. Narwa 15. Aza mystique Joana. Sele Manzombi. Restaurant on a encore 10 ans yango succès na succès. C'est le Manzombi Bambo Tebele. Jules Makaya. Le célèbre. Le célèbre. Jules Makaya, Yaya Mokoto, Akanisio Bambo Tebele. Na Kotisko na ba na London, bato Simba Mokili. London, Bokendeka Liboso, na bandi na Vincent Bolenge. C'est sa père qui est toujours prêt à découdre. Yaya Zanamboka. Bambo Tebele, Yona Mama, Claudine Bolenge, Bambo Tebele. Là, souvent, Bakitoko. Papa Labana, mon ami d'enfance, Bambo Tebele. Godard Kwanza, le full Mikiliste. Nakati à London, Bambo Tebele. Mon ami personnel, Lieve Mazeko, Nakati à Switzerland. Abosani Oti Bambo Tebele. Washington, grand pays, les Minicois. Nabi qui ont l'émission, oh, viens qu'on a boosté. Yo, oza ya, nakata moti mana bosa na oti. Le PDG Lolo Mutima. Yonden Kunji, y a un producteur, Bambo Tebele. Jires Bondo. Papa Mapangu. Na groupe na yo. Belez Bambo Tebele. La première dame de la Louvière, Yaladine Tefo. Na papa Jean-Jacques. Mwana na bino yeyo. Bomoni nega koma Bonzenga. Blandine Bomolo Babu. Na peso pe Bambote. Esili? Tokomi na suka. Mille na mbongo, mille na l'argent, mille na dollar. Bambo Tebele pa yozali. Mon colonel, Edgar Emerson. Edgar Emerson, nakati ya Luanda. Attaché militaire et ambassade ya Congo Brazzaville nakati ya Angola. Mon colonel Bambo Tebele. Partout, Bambo Tebele. Nasukisi na Pasteur Manhattan, Pasteur Nangai Oyo, apesa nga ba lumière na mokili. Pasteur Manhattan na kati ya Italie. Oyo atangisaka courant na kati ya Italie pe na kati ya Europe mobimba. Pasteur Manhattan Bambo Tebele, on a l'autre site. On a bossé bango ba regretter. Kolo David alobi ba minute koki. Maman, il veut pas savoir Bambo te na bato ya yo. Ça bato ya yo, ce que ça ta des personnes. Bon, Ata ban. napesi mbote na
la dinte fort. La grande sœur Naye. Ma grande sœur. Mobali Naye. Papa Jean-Jacques. Papa Jean-Jacques Mbote. Grande sœur. Grande sœur Nango Msumira fort lienge. Na mobali Naye Papa Didier. Na pesi bato nyonso do aze belé. Bana famille Mobimba Mbote. Merci. Masoba balabala, on était là avec Achamo Voto, Koko à Londres, to solika o singi to solola. Et ça la rappelle bien, aux expérience pas mikolo. Donc ba yebi moi ba makambo belé, mukolo fandi, azomona musika, ata yo mona mukioza ya kotelema. Ko kantate na sima yango mbakuna yo yebite. Il y a une expérience, boki maramba bimisi awa. Donc ba propos na ye ça engage que lui, donc nanenga balabala, bo monango normal. Biso botika ba polémique ezanga tina peut-être diabétique. Ngai pe naza diabétique. Na ndenge petit likolo panzana ki wana et comment qui très dangereux. Même moi j'avais des doutes, ton a déjà na poto tan ka panzani likolo en tant que diabétique. Et puis nous avons ba diabétologue ya mindele. Donc, il a dit déjà que ceux qui ajoutent traitement adéquat, il y a bien été le tchana koti kabiso. Diabète est une des responsables de l'Iwanaye. Bon, le molana makanti ke baleki e beauté, mais il était déjà malade. Diabète, biso soit diabétique, même na linga kubundate, même na moi ça na kubundate, pour ça na me faut zo kapota ne ko belate. Vous comprenez? Bon, et puis, ba médecin au bazongisa qui est ba mai. Oui. Est-ce que bazaki ba diabétologue? C'est ça aussi le problème. Comme si il y a un médecin généraliste. Il faut qu'il y ait un médecin diabétologue aya ko sungayi. Aye bani ke muto po muto ya diabète, ce pote salier azala boye boye tout ça boye. Est-ce que ba indien wana bazaki na capacité wana? Toujours tout ça va point d'interrogation. Tout ça va point d'interrogation na lisolo oyo to interprétant pena mabete zigila kompoto fois kompoto kakwizako Mangela depuis États-Unis 001 ya ko kufara na poto akokufara na États-Unis akoyaka Afrique te zigila kompoto fois kompoto kakwizako akoyaka te Mangela kota masola balabala ekosala bien fiston mokenda beda sudangola depuis États-Unis. Solana David Wembe et Kosala bien pile le top belge. Tozo benganate. Qu'est-ce qui se passe? FCC Mobimba la linga rabino natina. Ben Yuli le Gabonais du Bodidi Neni. Voandwa Mboka. Paulo dos Santos le guerrier. Kota Masola Balabala Bodi Matadi Union Européen. Alves da Pulga Papa Mounio Koli. Mille esprit. Farel. Beaucoup de masola balabala et kosala bien. Ambassadeur Samuel na kati ya agence travel Nela Elilio na kati ya Mars wana donc beaucoup de rakuna beaucoup zala décider sur kotuna romona mboshine la zawana bazo contrôler makambo Nela Elilio zawana bato bayebi secret ya visa. So bayambi David Wembe tande toza beaucoup ta masola balabala et kosala bien donc na batutu o bolinga kanga bo s'abonner massivement beaucoup ta pena a makambo ne beneza a on a ensemble avec vous VH mon voto ceux qui au moins na sous-souté je suis obligé de souhaiter yo bon retour bana poto bana Paris donc émission na sali toujours jeune frère Rango David et oui a toujours la chance de faire l'émission et tu as comme ça émission plus facile y na ça kana yo pour toujours y lenga ba émission na moi qui ba condition za qui peut favorable était na boyaki mais yo on portanga pe bonheur na nzela nanga. Merci Beaucoup on a ensemble avec vous ciao la famille.